Bien. Voilà, tu malé la souka émission biso des carrés penzao des carrés bashia na pese mbote sous nanani. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'air oyo beaucoup de vidéo na bino batu ba otuna wana nani ezanga ndeko na bino Bijou la reine Kilimanjaro maman prophétesse na tango na lali na lamuki na lobité makambo oyo ndenge ezokende malamu te etake ngai mwana nzambe mama ya basa ya nzambe na ye liboso na bino population o amoni ke na betiaki ye libaku ke asepelaki na nga te ayinanga précisément na ndeko na nga Sila Bisalo Bekam na ye kosenga vraiment bolimbisi na bakuku nyonso nga ndeko na bino nazali na nga netre naza na problème ya gauche te naza na problème ya droite te bino nyonso boza bandeko na nga c'est la famille en tout cas na ye kosenga bolimbisi Sila Bisalo Bekam na batu nyonso oyo ngai Bijou la reine na blessa bango na betsa bango libaku en tout cas bolimbisa ngai en tout cas na ye vraiment lelo kosenga bino bolimbisi na yebiki bolimbisa ngai. Merci beaucoup, bon après-midi na biso nyonso na lingi bino mingi. Bisous, bye. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'air oyo beaucoup de vidéo na bino batu ba otuna wana nani ezanga ndeko na bino Bijou la reine Kilimanjaro maman prophétesse na tango na lali na lamuki na lobité makambo oyo ndenge ezokende malamu te etake ngai mwana nzambe mama ya basa ya nzambe na ye liboso na bino population o amoni ke na betiaki ye libaku ke asepelaki na nga te ayinanga précisément na ndeko na nga Sila Bisalo Bekam na ye kosenga vraiment bolimbisi na bakuku nyonso nga ndeko na bino nazali na nga netre naza na problème ya gauche te naza na problème ya droite te bino nyonso boza bandeko na nga c'est la famille en tout cas na ye kosenga bolimbisi Sila Bisalo Bekam na batu nyonso oyo ngai Bijou la reine na blessa bango na betsa bango libaku en tout cas bolimbisa ngai en tout cas na ye vraiment lelo kosenga bino bolimbisi na yebiki bolimbisa ngai. Merci beaucoup, bon après-midi na biso nyonso na lingi bino mingi. Bisous, bye. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'air oyo beaucoup de vidéo na bino batu ba otuna wana nani ezanga ndeko na bino Bijou la reine Kilimanjaro maman prophétesse na tango na lali na lamuki na lobité makambo oyo ndenge ezokende malamu te etake ngai mwana nzambe mama ya basa ya nzambe na ye liboso na bino population o amoni ke na betiaki ye libaku ke asepelaki na nga te ayinanga précisément na ndeko na nga Sila Bisalo Bekam na ye kosenga vraiment bolimbisi na bakuku nyonso nga ndeko na bino nazali na nga netre naza na problème ya gauche te naza na problème ya droite te bino nyonso boza bandeko na nga c'est la famille en tout cas na ye kosenga bolimbisi Sila Bisalo Bekam na batu nyonso oyo ngai Bijou la reine na blessa bango na betsa bango libaku en tout cas bolimbisa ngai en tout cas
na ye vraiment lelo kosenga bino bolimbisi nayebi ke bolimbisa ngai. Merci beaucoup, bon après-midi na biso nyonso nalingi bino mingi. Bisous, bye. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya l'heure oyo bokozwa vidéo na bino bato baotuna wana nani ezanga ndeko na bino Bijou la reine Kilimanjaro mama prophétesse. Na ntango nalali nalamuki nalobi te makambo oyo ndenge ezokende malamu te. Etanke ngai mwana Nzambe, mama ya basala ya Nzambe, na ye liboso na bino population oyo amoni ke nabetiaki ye libaku ke asepelaki na nga te ayinanga précisément na ndeko na nga Sila Bisalo Bekam, na ye kosenga vraiment bolimbisi na bakuku nyonso. Nga ndeko na bino nazali na nga netre, naza na problème ya gauche te, naza na problème ya droite te. Bino nyonso boza bandeko na nga, c'est la famille. En tout cas na ye kosenga bolimbisi Sila Bisalo Bekam na bato nyonso oyo ngai Bijou la reine na blessa bango na betisa bango libaku. En tout cas bolimbisa ngai. En tout cas na ye vraiment lelo kosenga bino bolimbisi nayebi ke bolimbisa ngai. Merci beaucoup, bon après-midi na biso nyonso nalingi bino mingi. Bisous, bye. Makambo oyo yangaye abongolaka, makambo oyo yangaye abongolaka, makambo oyo yangaye abongolaka, makambo oyo yangaye abongolaka, mabongolaka, makambo oyo yanga abongolaka, makambo oyo yanga abongolaka, makambo oyo yanga abongolaka, makambo oyo yanga esika tsouti yako esika ya bato azana bomo Yesu abongola abongolaka abongolaka, makambo oyo yanga abongolaka, makambo o Yesu abongolaka abongolaka, makambo oyo yanga abongolaka, makambo o Yesu abongolaka abongolaka, makambo oyo yanga abongolaka, makambo o Yesu abongolaka abongolaka, makambo oyo yanga abongolaka esika tsokomi ezesika ya bato hazana pema Yesu abongola abongolake abongolaka, makambo oyo yanga abongolaka, makambo o Yesu abongola abongolaka, makambo oyo yanga abongolaka, makambo oyo yanga esika tsokufi esika tsokomi vanesika ya bato azana bomo Yesu abongola abongolake. Yesu abongola abongo abongola abo Yesu abongola abongolaka, makambo oyo yang. Voilà, Yesu abongola makambo yanga, Yesu abongola makambo na biso, Yesu a changé la situation, Yesu a changé de l'eau en vin, Yesu a changé vie à mon tour, de zéro, de néant à quelque chose, de la mort à l'existence. Donc Dieu est capable de tout transformer, de tout changer au nom de Jésus. Na mona nzambe na vie na biso, na mona nzambe na entourage nanga, na mona nzambe na libota nanga, na mona nzambe na vie nanga, na mona nzambe na bandeko nanga, na mona ba tolala pa ba mpiaka tolala ba salon, tolala ba place ba pasi, mais ça va transformer ma vie à te belé. En passant, je pense à dans ba au ba de passer ba moment difficile na bango, na pesi bango mbote. Voilà, avec beaucoup de respect. Je vous dis un grand merci à tout le monde de Carré Bachia. Abonnez-vous massivement sur Vérité News à télévision afin de ne rien rater, afin de ne rien louper ici chez Vérité News officielle de Carré Bachia, garçon 1m70.
Bobala Sango, l'homme par choc à Kingo Mombe. Je vous dis un grand merci. Un grand merci à tout le monde dans Nangaï. Na Kinshasa, partout au monde, je vous dis un grand merci. Voilà, je dis là, je suis là. Merci à tous les abakouks du monde entier. L'inet sans Sanga Kingo, Moutou passe, qu'est-ce que passe ça? Non, c'est une mission dans l'inet, c'est un monde à batouté, mais ça Sanga Moutou passe. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'Ongola? Dans l'Ongola? Ou quoi? Que j'enlève? Voilà, je préfère enlever que je reste comme ça. D'abord à par choc, d'abord à Kingo Mwambe, d'abord à 1m70, d'abord à Kingo Mwambe. Donc voilà, des carrés. Merci à tous les abakouks du monde entier, Balinganga de partout au monde. Un grand merci à vous, un grand merci à tous les spiritistes, gauloises. J'ai dit toujours des carrés, chers aux arabes donneurs de la santé, mais au moins, européen, ça m'a canis. Par rapport, il y a l'actualité, par rapport à ma ramon dans les réseaux sociaux. J'ai dit un grand merci. Laissez-nous souhaiter un heureux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité sur votre histoire, que vous prospérez à tous égards de la part de 1m70. Nos sincères condoléances le plus attristé dans ma famille, tout bazar éprouvé. Baboum va être cher Nabango. Nous sommes de cœur avec vous au nom de Vérité News officielle et toutes ces personnalités. On vous présente nos sincères condoléances le plus attristé. Voilà, j'ai dit un grand merci à tout à Kinshasa, partout, par-ci, par-là. Kinshasa, Brazzaville, Paris, tout le monde. Je vous dis un grand merci. Un grand merci, c'est que j'ai dit Adidas original. Adidas original. Babi, bandam ou tout ça, il y a comme la tchatché. On est à pote tombo kene ba tchatché. Pendant moni madame Roquet de Paris a boîti Adidas non madame Roquet panzana bonga ane na ngoto qui commande. Pendant que fungwa mina sama kolobongo je comprends pas qu'est-ce qui passe ça. Non tchatché madame Roquet télé. Non, tchatché c'est tout ça qui présente un grand merci à madame Roquet de Paris. Merci à madame Roquia de Paris. Merci aussi à madame la maman d'où j'ai beaucoup 3 fois star. Un grand merci à elle, au tape de prix quelque part. Chez un grand de Linga 2, Kariba Chia, na Kinshasa, par-ci, par-là. Voilà! Toloba te. Il faut toloba. Toloba te. Moni, yango, jamais. Toloba te. Il faut toloba. Qu'est-ce qui se passe? Il y a, depuis le matin, vidéo moto circule sur les réseaux sociaux, sur la toile, il y a un abisso bijou la reine. Il y a un bijou la reine, Ngomba Kilimanjaro. Vidéo circule sur la toile, sur les réseaux sociaux, il y a un bijou la reine, Ngomba Kilimanjaro, où elle est présentée par esquisse auprès des Silabissal SP. Mesdames et messieurs, Abakouk surtout, je vais aujourd'hui m'adresser à tous les Abakouks. Je vais d'abord m'adresser à tous les Abakouks du monde entier. Au Batalanga de partout au monde. S'il vous plaît. Dans la pendant les lopena décarré bachia na casquette qui décarré bachia. On a une casquette qui Daniel. Dans la qui décarré bachia, décaré à réseau. On a pas. Dans on a une casquette qui Daniel nan moana ya ndaku en tant que humanisme. Na réseau social na baraka ya bijou la na zaraya nanga. Alors, bijou la reine, maman, moi, bijou la reine divin, c'est mon ami. Ok? J'ai beaucoup de respect chez Bijou la reine. J'ai beaucoup d'estime chez mon ami divin. Aujourd'hui, elle a mon ami Bijou a mis le bac à comment porter parole à belle vie quand il y a belle vie. Nazara est étonné. Nazara est étonné pourquoi? Namona va exploiter sur Bijou la reine à salle na théâtre. Bandeko. Avant de on a 10, faut on a 1. Ok, avant de on a 10, il faut on a 1. Ngade carré. Na mona ba exploit bijou la reine na sala. Ya li soloté. Ya bijou la reine na tika li solo na lemba. Bana lemba so ba kenda poto so bana ki sasa ba contredire ngati. Bijou la reine na lemba tika histoire tika combo. Aleka inapercité, elle s'est imposée na monde artistique. Aza bato ba profiter ba lier la théâtre. Lié la théâtre donc le long monte ce qui ozui ce qui yazo zwaliso tenda bande zwaliboso yo zui lelo ongo utiliser non tu invitera ko utiliser ka bato tu invitera ko utiliser ka bato ba problème na biso na ba rando na biso ongo zwa mutu muso pour se servir na ye non bunda bitumano yo moko ya bijou la reine a tellement ba émission dans la réseau social ba beta to que ngala porte parole à belle vie. La belle vie, la patronne. Pourquoi? Je me pose la question. Ça rapporte à $50, ça rapporte à $100, ça rapporte à chaîne à parole, tout le monde rapporte à Nîmes. À l'époque, il y a Bijou disait ça. Ça coûte bien Bijou, mission sans le savoir. Lobby, c'est comme le Makamuso, c'est single écoute à l'obate. Mais Bijou à l'obango, nakidiba.
Alors peut-être, je suis sûr et certain, ma propos, mon souci bijou à l'oba, Ami Santara inversé, Ami Santara peut-être ridicule de son côté, de sa part. Elle se dit toujours, ah, est-ce que n'a bijou la reine? Moi, entre parenthèses, papa Bassi la koufa, na monnaie bijou la reine niveau c'est pour mona. Il y a bijou la reine niveau c'est pour mona et pas na matin à bijou la reine, et matin à Bassi là. Ayaka chaque jour matin à Bassi là. Na bona na gombe kuna. Ato sunga mninga kufeli papa ba yaka kuna bavanda na sila ba solo laka. Mais na comprenez to ba quelle mouche o epikaye. Ya bijou la reine directement à s'enflammer. Elle a s'enflammé dans les réseaux sociaux et puis soit pesi wala comme kolobela belle vie peut encore linga ba lobela ke ba finga ba tumsusu ba kitsa ba tumsusu pona honneur na e et bijou ko démaraka tala. Baloba lo mo quoi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est le temps de la vérité. On ne se voile pas la face. Ton matato qui t'a c'est le temps de la vérité. Ton attend la vérité. Ton attente que oh. Ton attente que oh. Ton zéla. C'est le temps de la vérité. C'est le temps oyo. Il faut que soit parti naïe. Mouton soit parti. Ok. Ah, ils attendent en vérité. Le couteau c'est au longoli. Tu comme attend la vérité. Il y a bijou la reine à l'écran avec mission. Que le kinga na porte-parole. Il y a belle vie. La patronne. Après c'est ma communion sur le kumu. Encore peu belle linga le kumu. Ba chai na trône nango. Ba chai pe na tribu. Non babi que yo penza ko vanda na yo. Yo penza siéger na we sike sengeli. Na ko siéger ba chai a siéger. Na ko siéger ba chai a siéger. Babi ok c'est bon. Yo vanda wana. Na kiza bo konzi. Siéger ba chai. Ya bijou. Les web bijoux. À cette vidéo, Toyoka. Là, c'est connecté. Il y a bijoux. On a des bandits. Toyoka, on se dépose Toyoka. Il y a bijoux à l'eau. Toyoka. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure où beaucoup de vidéos na bino. Batu ba otu na wana nani. Ezanga ndeko na bino bijou la reine. Kilimanjaro maman prophétesse natango na lali na lamuki na lobite makambo oyo ndenge ezokende malamu te etange ngai mwana nzambe mama ya basa ya nzambe na ye liboso na bino population oyo amoni ke nabetiaki ye libaku qui a sepelé qui n'a pas été précisément na ndeko nanga si la bisalo bekam na eko senga vraiment bolimbisi na bakuk nyonso ndeko na bino nazali nanga naître naza na problème ya gauche te naza na problème ya droite te bino nyonso boza bandeko nanga c'est la famille en tout cas na eko senga bolimbisi basi la bisalo bekam na batu nyonso ngai bijou la reine na blessa bango na betsa bango libaku en tout cas bolimbisa ngai en tout cas na ye vraiment lelo kosenga bino bolimbisi na yebiki bolimbisa ngai merci beaucoup bon après-midi na biso nyonso na lingi bino mingi bisous bye. Voilà. La Bible dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Dans l'histoire de bijou la reine, tous sont dans la Bible, Babakouk. Avant de compter, on a des détails. Quand tu as des détails, c'est des détails. Il y a bijou la reine, tout ce que l'enfant produit. Oh, il y a bunga kinzela. Tu as dit que si la est parfaite. Tu as dit que si la est santu. Tu as dit que si la est blessée, non, il n'y a pas blessé. Mais là, on sait que si là, le quoi dans sala bango ma BPT, on garde encore silence ou on garde encore la tête haute. Enfant produit na Bible. Babi moi na senga ki bozuina ye akei musika ya papa. Papa ki moi na ki na bozuina ki a seulement morna sala. Tant bo sungue sila ki, tant bo sécheresse beta ki, tant bo zange beta na vie moi na. Moi na tala le côté t'habiter. Je dois retourner chez mon père. J'ai une père.
Et les histoires à Bijou la reine. Elle était peut-être envoûtée. Elle était peut-être utilisée. Elle était peut-être manipulée. Ton manipulation est silly. C'est le temps de la vérité. Vous comprenez? Elle a peut-être utilisé la bakambo belé. Et aujourd'hui, à comprendre que l'utilisation de la manière qu'on utilise, c'est le temps que n'a franchir vérité. C'est le temps que n'a franchir vérité. Il y a Bijou la reine na na vidéo que n'a ko senga pardon na mutu nyonso na betsa libaku. Abina mutu nyonso, il y a que pas que si la na maboke Bijou betsa libaku. Il y a des fanatiques moussous be ba baku to be ba baku te. O ba sepela te na comportement Bijou la reine. O ba na ko sepela la Bijou la reine parce que ah Bijou la reine Kilimanjaro, akenda ko jouer à gauche, akenda jouer à droite, mais pourquoi que ko se pencher quand elle moko? Pourquoi que se pencher quand elle moko? Non, mais l'élo à comprendre, la nuit porte conseil. Quand on dort, quand on se réveille, toujours de nouveaux dossiers. Et puis, l'habité, c'est le temps que, on a cette oué, le mot pété, abomé la maman, abomé la tata, abomé la liba la té, on a abomé la moi la té. Ce qu'on trouve comme la canne, on t'im koni. Peu importe. Bon, on va venir au Tindanga. Elle va dire porte-parole à belle vie. On va dire beaucoup. L'élo. Mais la vie que n'a pas ça l'élo, bébé. Babi zengi nyonso, on a balobi la belle. Ba communicateur nyonso wana ba bizengisi wana tu wana ba clocha ba makak wana tu ba vanda na kiti ba lobi ke ba ni ko seka Bijou mais elo Bijou la reine sali atali mokita atali ayoki sonité le roi Bijou la reine ayoki sonité ayas ayoko babi que c'est lui qui confesse ses péchés. La Bible dit j'étais fidèle pour na ko limbisa et bon a combler plus fort biso ba baku a combler plus fort pe mam sa limbisa Bijou la reine te non. Ce qui nous a comprendre quand ma belle, ma première qui nous a comprendre, ma belle qui nous a fait dans l'ignorance, a démarré dans la ignorance, mais ce qui nous a comprendre que je faisais l'erreur et c'est le temps de faire na franchir vérité. Tout y a ma Bijou la reine, tout peut c'est seconde chance, tout n'a pas droit seconde chance. Pourquoi pas Bijou la reine? Pourquoi pas Bijou la reine? Pourquoi pas Bijou la reine? Pourquoi pas te passer seconde chance? Pourquoi te dire que ça peut aller aussi? Peut-être à comprendre que l'erreur va venir comme ça, à comprendre que ça a un seul effet envoûtement. Bah, on va utiliser les besoins utiliser par sous son bazar la lolène moi, n'a pas demandé pardon, je demande pas pardon, mais lolène le logo ça peut être c'est au bougeaté. Bah Bijou la reine écoute ba bouger ba ngomba Kilimanjaro, bah ma prophétesse ba itoye ba yaya. Non boya Bijou la reine son motema mabeki. Bijou la reine a bougé. Bijou la reine a bougé. Na boy na obosa na Bijou la reine na kisasa oyo. Na obosa na Bijou la reine na kisasa oyo. Ba fort Bijou la reine na salangomba Kilimanjaro mama prophétesse. Mais comprenez que peu importe les actes on a vu ça basi. OK, c'est bon tout ça permet na bon. Mais ben on ça basi muso bana ça que tout ça la kara ya bango ba propriété privée na bango. Lelo te na la sutuki. Yade si mwana mbandato melisi libele na sa pongi. Jou pongi ko sila ba ko tuna yo wapi mama na nga. Baba mwana mbandato bokoli elima. Bokoli mwana mbando bokoli elima. Attention jour à côté le bantou na mon bot dans zapi maman na zapi tata na zawapi. Mwana mbanda. Le lot de Bijou la zuki azu conseil que té. Mambo les gars les réseaux sociaux. Ngani na tout kasi la tout en pas Bijou la reine tisiko. Tomi tout na ka question ya Bijou la reine si la sala yo nini. Ata Bijou la reine atangane combat si la ba vidéo te ba bakuto qui peut tout en peu paille. Ata quand combat Bijou la reine na ba émission te. Mais alors que ana chrétien si la. Tourna qui m'a chrétien si la pour la CPL sa belle. Pour la CPL sa belle vie pour ça la porte-parole la belle vie. D'ailleurs Bijou la reine la longone qui porte-parole. Azongine Bijou la reine ngoma Kilimanjaro. Azongine robe qui belle vie a longone qui belle vie azongine qui Bijou la reine. Tout le monde a Bijou à tout comme ninga bon poani muninga salaire peni tu ba cause tu ba vanité mais Bijou qui n'est ko senga pardon mon pardon ça dit tout. Pardon, ça dit tout. À comprendre que j'ai fait des erreurs, je me suis mal comporté contre mon ami, contre ma soeur, contre Nekonanga, moi, maman, nanga théâtre, moi, papa, nanga théâtre, moi, mok songolope pakala. Mais c'est le temps maintenant, il y a quoi, c'est que pardon, limbi sangai, c'est ça. C'est ça. C'est le temps maintenant, je dis pardon. Nabaka ate, yana ngai, boma moto, ndeko nanga tira yana ndeko nanga, na bina betsa ko libaku, na maloba nanga, na ba jeton nanga, na ba question nanga, mais ndeko nanga tsikola ko sala te mission, moko te si la sala la mutu mote mission. Ko bana bato tout ba chrétien si la.
o ba finga sila mutu nini na na vidéo que si la sala vidéo finga azate et dans la qui ça c'est la poto maintenant c'est le temps mbako bima moko sima mususu le lo bijou la reine bina yo senga pardon exact baza mulongo sombo je vous dis baza mulongo sombo et puis j'en ai la sengi pe bakouk abi ta sengi bakouk pardon à comprendre que dans la force na carte réseaux sociaux so to tanga ba branche ya bato ba pesanga na réseaux sociaux babaku ba ozanga te babaku ba ozanga te donc il faut yeli que awa na net donner mamu kende la ba décider na réseaux sociaux na chocho les gens qui décident c'est les gens qui dirigent c'est les abakouk na bato maboke babaku ba décider na musique kuna za soki ba warrior ba spiritas ba golo ba décider mais awa ne en première position ce sont les abakouk coachena. Alors la première position au numéro 1 la bateau a une décision ferme bateau ba ah c'est nous les abakouk mais dis-moi un peu s'il vous plaît dis-moi un peu s'il vous plaît na bateau ba décider ah la bateau a une décision finale c'est les gens qui décident les gens qui disent que bisonne to décider di bango ne za babakouk parce que mutunya sa ko palangana ndeni so de décision te ya bi je leur a eu décision à comprendre que je me suis mal comporté. Il y a qui dirigé par des gens qui de mauvaise foi. Intérêt na bango. Mais le ne comprend que c'est le temps maintenant de pardon. C'est que non, Muninga, Massa, Limbisa. Mdeko, na ke so za mukolo so paza ya so paza ba ninga so ba agement mais on est pas dans la promotion mo ba agement encore ya masananga ndeko nanga limbifa ngai oublions parce que ça qui n'ont pas enfoutissement to peka ba sentiment to peka yobika maman de pese la position senga to keka bongo ya bijou ko dans une conscience le bijou suis conscience to zela bino tour de rôle ya bijou suis conscience bijou tu vas comprendre pourquoi bijou a fini assis là. Si la salle bijou la reine nini, mais le bijou reine à lobby, na la cabine déjà, moi le bijou reine à bimi, Davina pas bima, Dacosta pas bima, Fia la poto au moins dans la poto, comment va grâce aux zola la poto on les années, qu'on les années, Fia va qui luna miezi au bima, non bima, ba mamilo, ba mamo seka, ba tout à la sima, ba on y a sur bima, là ba gi ba ya, mutu moko na sima, ba pas que te bois kasson ya bijou laisse-moi te les choses au la fille au bique aux naître ce qu'on doit Cardozo mille esprits bah être ciment va s'imposer Cardozo qui est dans la gauche qui est dans la droite mutu moko ta ko diriger Cardozo bon à combler plus fort ya bijou la reine na loba makamo na mission na kala bota ba ngo kama beka ba ke bijou la reine impose dans ngomba kilimajo ko utiliser ote 50 d'autres sont mutaluka mbongo mutalukango mbongo ne mutalukango yoko diriger ngate pour na 100 pour na 50 le kuta le vuna puis so ba baluka ikwele kakate biso ba baluka le kakate pour na ibe luka mbongo na za cascade to ba cascade bi ko luka mbongo ce que biso mutuma ba utiliser kaka pour na 50 pour na 30 non ya biso bi que trop c'est trop na bon nga ko utiliser maintenant je vais faire ma vie toute seule. Nana sa vie na moko les restes total on a sima na mikolo ezali ko ya abi mususu total na mikolo ezali ko ya mais pour l'instant j'ai fait d'abord ma vie toute seule na ça na vie na toute seule et là je sali en ça na vie na ça na carrière na les restes total na na sima et aujourd'hui aïe sur ba cardo va s'imposer il va dire que na s'imposer ngapela sababu kinaza bijou le garan Kilimanjaro à l'époque na boujaka na mataka na kitaka le voilà moi ce que je demanderai à babakouk nyonso n'a dit que la chèvre d'Intima de Nzouzi leka total l'autre dans la 11e partie dans l'autre qui da 10e partie total da pasteur dos à côté ma solo yo sort ya Ntima na Nzouzi ko za la ndenge nini na ça je suis acte déjà il y a au mona making of mams moutuma ko la commentaire making of tu l'as comme 1 heure du temps ngata 2 heures du temps making of dans la poste c'est que le quoi to na making of le quoi to na tournage s'il vous plaît pas film za nika Batman Zonzing Award meilleur film de l'année meilleur film émotion expression marambutu na casquette na ye donc Mam spécial consultant à la 12e ou 13e partie.
tout le monde appelle Flavien Zonga suna bomengo moi sina bota chapela zonga poto mama ida ba kange songi ba kange ka songi muto to sort na ya tama épisode moko ba zonga dans une vie normale à plutôt avancer tout dans la film sika ozolanda la chèvre d'intime de nzuzi yango nana liaki biloko mbwaza la mbangu ke ba bulldog na sima oya lié biloko mbwaza la mbangu ye ba ke bulldog na sima lelo c'est le temps de la vérité ton matato kita il faut vérité triompher il faut vérité monana aux yeux de tous ok aux yeux de tous faut vérité monana ngana senga ba bakuk boy balobi som ta sali mabe reconnaître ba benaye biso to banani poto kangele kanda biso to za banani poto kangela bijou la reine kanda to ko yamba bijou la reine de quoi enfant produit wa bunga kinzela oto eko yamba oto eko sunga to bekete bijou ozande ko na biso ya bijou ngakutu le telisoli maman na biso na beta gelor kimbimbi a filma belve ayebi maman na beta mams edouche kabu ko prof star na poto ayebi na mama nani ya azala coupe évangéliste ayi mama kasi boya mwindu to kutana na matanga ya Junior Nzambi mwana 13 ans père son âme vidéo na check na komaki Karine pala kufeli mwana e arrivé à Jérémie Chaban boy na matanga na bijou la reine azala kanga le batek bijou la reine azali azana kata salon na ya na vanda libanda na gelor kimbimbi na mams edouche kabu na pese mbota na Paris avant à Paris azana vacances ça to vanda libanda boya bijou la reine bibi na ndaku ana nga décarrer mon fils ça va ngabi ça va bien maman adoka sana peso mbote to banga ngabi tira banga poane bijou za maman ngabi te o bana ko banga o kasana peso mbote ngabi te bijou nga za promenade adanga d'accord to kufeli kama mutuna biso ya bijou na ole la gelo pa gelo kimbi edani ole la Junior Nzambi za papa gelo kimbi na montage Junior Nzambi bana ko simba groupe ya les temps de la grâce ya bijou la reine ya bijou la reine le la Junior Nzambi makasi ya batu kutu batalinga ba kufa mokili ko ete ya biso to te ya masoto te ya matate na makamuso to te ya matana na ba acte na ba signe ola na ba signe ya biso na bina to kuta matanga to solo là le la biso c'est acte modèle je dis bravo merci Jésus on aura merci Jésus nga na to kanga biso ran kana te na kangele kana na krele ba ono se biso loba to bosani les abakouk s'il vous plaît o kanga bolandanga on y a ce bijou la kana lobaka ma be contre mams to bosani to bosana to limbisaka so yiko to nzamba limbisa biso mams sabaki pas Jérémie aza servante de l'Éternel azan mosali na nzambe loko mo nzambe mta bengaye mosali na nzambe suba sele mabe ba limbisaka mosali na nzambe yo kakanda te donc si la limbisa bijou la reine le roi si la limbisa bijou la reine to seli peut-être que soit limbisa bijou la reine il faut chaîne en nzoto na chaba Teresa te quand on est na SB elle peut tourner as artiste so profil sengi ba ya o benga o tourner so be profil sengi na peut pas tourner mais so qui profil sengi a tourner ça en prête na kasa SB à cause de la bienvenue pourquoi pas bijou na tourner na kasa SB pourquoi pas yambeta on va tourner peut déjà je sais pas j'ai oublié mais soit on tourner pété à cause de la bienvenue biso to bosani to limbisi tu comprends que les gens ont utilisé pour moment on va bijou yebi maman on le badé pourquoi on appelle ta c'est comme on a utilisé au yebi ya ya nanga tala tenka divin la TV masa na excuse tenka divin mon bijou la reine maman on va yebi dans les lots est au monde que vérité a franchi est au monde que bijou la reine a comprendre que je me suis mal comporté contre ma sœur pourquoi pas lui demander pardon pourquoi pas Zébélé bah pourquoi pas Zébélé pourquoi pas et aujourd'hui ton moni vérité Hollanda aujourd'hui ton moni vérité triomphé ton moni vérité bimi que na bomi na nga moto na lingi na la pena bandeko na nga nyonso na lali na lamba to mo kufa brisque ba to komka olalo la mukite abima ki azonga ki tetala elop formalola abima ekake azongi te o akenda ki azonga ki talala ki alamuka ki te muliwe te ya rabiso et interpella rabiso tout ça ba sens pas que son ta confier avant muta kufa faut toujours avoir conscience vaut mieux kutu o s'en débarrasser na mutu obi ke na nga la problème na été mais na coin na ye nga pe na coin na nga ya bijou na o sera pe rôle pa ba bakute s'il vous plaît na bi ba bakum so ba balola makambo
boba na makambuté to bomela bijou moto to luka to pesa ba importance que le roi qui porte parole la belle ba bebani te za ka bongo ezalaka bongo ba misusu ba ba couper lelo ba uta pe kuna ba baluka ba pesa ba position donc nali comme ko pesa ba position ko changer position équipe para ngote za ngo wenge pomoni théâtre lelo comme on da wenge kenda ka bongo Wenge kendaka bongo pesi la gauche ozui la droite ozui la cible et que bongo par rapport Wenge kendaka bongo donc le comment un monde de musique et comment un monde de musique comment un monde de musique donc au check auto pesi au check libato la kemelango au check libato la mbelango au check libato musique et comment okende bongo bon les abakouk Bible et lobby, celui qui connaît, celui qui reconnaît ses péchés, Dieu est juste et fidèle pour lui pardonner. À combler plus fort, bisson à mon kito limbisate. À combler plus fort, bisson à mon kito limbisate. Et encore à raisonner encore avant les pires arriver. Avant mon quoi koufa, topé sila, koufa, topé bijou, koufa, to regretter na sima. Avant mon koufa, ba mi seigneur na pardon avant. Pas si la sané bijou la l'autre. Il y a des gens qui ont la télévision. Quand on a la TV, quand on a assisté, merci à tout le conseil, bijou la reine, à s'excuser. Il y a la Karine parle au capi de la mode. Merci. Merci, Penda Yananga. Moutou, n'y a pas de bijou. Si la salle est l'autre côté, Babako va saluer l'autre monté, Boma moto, point de banda qui va avoir jeton, les cas la TV, Boka na Sony. Le yengen de quoi douleur. Il y a déjà chez Sony, mon pansi. Donc, il y a des gens qui si la sonité, si la parole a une sonité pour la ligne, Naïdi mon thème mams. Naïdi mon thème si elle n'est pas rancunière, elle n'est pas conflictuelle, elle n'est pas rancunière. Après ça rancune chance de la vie naïe. Elle n'est pas aussi problématique. Elle n'aime pas le problème. Elle se console de sa vie tout court. Mesdames et messieurs, Toyamba Bijou, elle sera la bienvenue. Merci. Bonjour. Bonsoir, ça dépend à l'heure où beaucoup de vidéos na bino batu bautuna wana nani ezanga ndeko na bino bijou la reine Kilimanjaro maman prophétesse na tango na lali na lamuki na lobité makambo oyo ndenge ezokende malamu te etanke ngai mwana nzambe mama ya basali ya nzambe na ye liboso na bino population o amoni ke na betsaki ye libaku ki asepelaki na nga te ayinanga précisément na ndeko na nga Sila Bisalo Bekam na ye kosenga vraiment bolimbisi na bakuku nyonso nga ndeko na bino nazali na nga netre naza na problème ya gauche te, naza problème ya droite te, bino nyonso boza bandeko nanga. C'est la famille, en tout cas, na yeko senga bolimbisi Sila Bisalo Bekam na batu nyonso ngai bijou la reine na blessa bango na betsa bango libaku, en tout cas bolimbisa ngai. En tout cas, na ye formal lelo ko senga bino bolimbisi na yebiki bolimbisa ngai. Merci beaucoup. Bon après-midi. Na biso nyonso. Na ligne bino mingi. Bisous. Bye.